Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique elobi ezali te na makoki ya kosambisa ministre wa Yambo ya Kala Augustin Matata Ponyo. Sénateur Matata Ponyo a fondament pona kopengwisa misolo ya leta mitiamaki na misala ya parc afro-industriel Bukanga Lonzo. Batukoleka mitano bakufi mpemine bazoki butu boleki na Kikenge na territoire ya Mwenga na Sud Kivu na bitumba ya Banyamulenge. Na Lubumbashi batukoleka misato bakufaki mpe mingi bazokaki samedi eleki ntango usine moko esalaka masanga ezwaki moto. Joe Biden na Xi Jinping bazali na masolo lelo mpona komeka kokitisa bobendani kati bikolo bya bango États-Unis na Chine. Ekozala na nzela ya nsinga mpe lisolo liambala ya misato.